biloko ya kolata na yo bilamba ezate bakiti na onyo sosale la cop ekei en fait ezaki nini expliquer biso na bandeko baotala biso bayeba nini ekomeli koko bilali à senet moment l'herbe ana koko so sata kotaka na ndako tango deux personnes bo yo karate et kotaka sata moni baba zo bali bo soma elesima yake gav moi ka benda ndenge dans la palais mère atomboka yi comme ngala sala ka je mama ma somba eye moi ça content on était biloko na ye adwa ba kito yo wana ona kala ngona kasi so sala émission déjà na palais na gila ba kiti ablé loko atono ndenge teremi boy mais le moni ngwe comme ya chocolat abimisa biloko tout ba kiti te kama te kango kala ba to yo banda ko yina biswawa poto sali ja ba kiti babilamba ndega bimisaka bato balabala ba petit ba chege bato lelo kaka la tongo la kangela malanga na nzoto moto abia zaye moko te ba zebele bato babilamba ngai donc ndé la vandi awa na zolo balabana poto o na tena nzoto pantalon ko bimele tikala mi balé mais côté mère yango na bete lisense wana liboso ke nzoba liboso ma ele sima nyonso pe kenda ezongi te mabe maboko bakati makolo bakati mais lokwa maboko yali makolo yali munoko yali ola sala musala na muke na osomba nyonso monde to koma boye biso ba comédien et comme kanaka OK ezana ba kamususu azala filmer l'air musu pe mukolo film ana posana mais que le corps a kanwana baza déjà na ba batuna bango et comme au senga fo bataka mutu la bango ata producteur alubikela la posa bilali n contato na musala théâtre net de la vandi ala lelo sara ngata 2 mois et demi na vanda la palais Andima kite na mokili ya nzambe toboyana esali etumbute na desida kiko kata bolingo ngiama na yebakite bampasi eko baluka ya yosundori ngai pe yokimingai na miso ya bato silisinga lolendo ngiama sundori ngai pe otikingai na mono betile ko mono to pisaka le roi de la forêt na mboke nango boye bloquant yango imen yango yango moko beta on est okoyo sansa lo zwango ndeko langa somono boru wana e alaki ngala vanda na ukapela telefone leli saya bengi vio za pinga bila la pale oko ya kitambo mema na teni mbalamo akoya abi vie yo yebika bino bosse bokoma ba pro donc ya ko beta kamba la moko to le kinzela boru wana sala 2 jours ou 3 jours na kenda penda o vieille faut sa place à somon ngabi kombo mutu ngala ke sala nango est-ce que bosolo la kinai o te vieille makambo to eza bien o kutu pe fale balongolo suki papa o yebi ke suki manzaka eza mobimba mutu bolongola nga suki bomoni te ke bosali fo o te film wana sengi fo zabo balongola nga suki na katela bango monta ngabi en tout cas suki na ngati kolongola ngo 50 o te to peso 30 ngabi le kamte $30 bima bakata suki na kangisa suki na ngai na maya makelele na ndenge to sala bulo salami kitoko orke basengala bango nzela te pa ya ndeko na nga somono ngala beta skora kombo abatu somona silika la mikili do venga sola ye fola kangi songa bite tika biloko wala yo yebi to ya utala ba rep na ba sami bino nyonso wana na kota ba yaka ngai soko kangisa bato babenga linga
Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus-Christ a salaka lisusu te nenge abandaki ko salakala. Yango ngai pe na ebisaki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kota na Ozana pasteur Moïse abondel pour na bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension suicide bilonyo sebanda sanga palpitation suicide. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana na wasai na bomo nanga nazali na problème à mwana bane ko lobate na bane ko keni na orthophoniste donc va déclarer que moi comme handicapé à lobate na étant na ko l'exemple papa Moïse l'équipe moi la délivrance de l'homme na ko loba na yiko témoigner moni na nzamba bikamo asali na bomo nangai nazali na problème mukanda toi réponse na zo ka ba na raison que ça na sens te na ko moi c'est sengo na zo mukanda na zo ke musala donc on a témoigné moni na nzamba Ozana wasai na bomo nanga tuka na nzamba na lobaki déjà awa ezali terminus bo s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazo fela bino na moto. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Naye na nzila wanaza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez la vue oui donc elle a besoin oui ah tika supposé la Sainte-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce qu'on s'intéresse. La mission. Si moi exactement. Mais ça ici il y a kubunga te service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokilité mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Omonio, la JB service. Et puis il y a José Baïla. Ah, motomouine de l'Omaïremo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Mutu bolongwate obosotonga no mobimba yango jibe service et sakaka wana kisasa teye oh Angola Brazzaville tosuket kala mingi te mokili mobimba a bilo ozui donc alongo ni biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me décoller avec la photo. Place, il y a série, il y a côté Milo. Et ça, il y a José Baïla. Si mes services, et ça, vous mettez avant toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais.
Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission. La seule émission qui vous donne l'actualité, c'est Sato Ibabanga avec Yves. Il parle tout ça de temps défaut. Là, avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo D143. Merci à toi Pierrot Mazana derrière la caméra. Merci à maman Emeline Zemamote, mais à tous peu la mbete le maman Likelemba. Billy Fumuka Fondation, tout sur la veuve orphelin et Nabousaniote, grand frère propre Jean Robert Kala, les savants de l'RDC, la Fosca Timothée, Maya, maman Nicole, maman la parfaite, à Paris, et Bambote Belé, comme ça, na Poupon, Digbo, dans le Canada, mon ami, Bambote Belé, et Nabousaniote, Chris était mon fiti, mon ami. On est toujours ensemble, nous sommes là, Kaka, Ndezoloba. Merci, voilà, nous sommes déjà avec Coco Bilali. Tous les awa tosola ebele en fait moi micro ebele pe mon qui était lelo à s'exprimer na micro na biso lelo Coco Bilali boni santé na yo et puis à musala na yo sala ga théâtre merci santé za moi bien micro eleki na utobela OK on a bela qui bon moni la contact hôpital ba pera kinga moi ba douleur ba na ko sala nga mais le quoi là on met la qui c'est ngolo nzambe commis très bien. Et puis douleur wana bana okitanga tina sama kolo. OK. Bana ovim sangalo kolo mais comme yemoko neli bokecho. Docteur nanga, doctrice. Madame ya yebi bakisi. Docteur oui. Na melaka asala gitu kaka la ba solution ba kisi. Na ndenge la telemi pe kokita lokole kiti makambutu normal. Ezaki opération ya nini oyo ekomelaki yo pour go passer qui une opération maintenant morgue to monaki yo plutôt na sortir corps ya ndeko na biso tcheko matonto monaki na passe na mo lokolo ya puta mongo boy ezali à partir opération na nimbe créer ki puta wana non puta ya ki ka moi puta mais na éviter douleur wala so peut pour la puta mais comme doctrice ayaki a soigner ngo donc apporter si la qui makambutu donc des temps sur la bord kimia la bangela kona ka seimbaso non et qui ka douleur wana ndem te vim sa inase opération ya ki opération ya ki appendicite ba pera nga no hôpital ya yolo na terre ya kanka côté à maître toro na sima pompe essence bon les gars l'ont bien et les gars bien. Ah, ça c'est bien. Alors, Coco Bilali est trop rare dans le film, c'est comme si Bazobing Sarabing Saro vraiment les sociétés. Mais tu vois que dans le Zonding, Coco Bilali est Azalaki, tout le bas. Pièce Moko sera zaté dans le film. Il faut battre dans Coco Bilali à Zawabi. Mais, comment moi rare c'est par rapport à Yanini. Merci. Au monde où tourner, ça bien. Au monde où comme un boy, il y a comédien et comme un Kanaka. Ezana baka mususu azala filme l'air mususu pe mukolo film ana posana mais que le corps kanwana baza déjà na ba batuna bango et comme au senga fo bataka mutula bango ata producteur alubikila ala posa bilali donc musala théâtre et bien ndoko tuninga ozomona na sute donc n contato na musala théâtre donc comment ozala lemba bata lemba bana batula bango ozala kasavubu bata kasavubu bana batula bango OK kitambo bata kitambo bana kana bango OK bandali bana mingi na sala kana nga nzonzi mutabenga ngai petit chege chege so azala ba filmer belle vie babengsa nga yaka musale zaliao atuka la so babenga la kesala neti chege fallait que tu travailles na yeme a ozela yo mo yebiga yelo ko ngo forma naka alo bia zozela so li pate koi kwa limereza ngo a benga to ke to travailler pour la mabel vie mikolo azo benga ngate me abenga kana po wana zamera abenga abenga so musale ali abenga abenga tinda kabatu ba kozwa yo to na téléphone pinza numéro ali abenga penda ya oza wapenga bitena ana pale yakano ki musale za koto la kepe na travailler sili azui mo eloko apenga na zongi pe pale mais pour la batu mususu ka ndege la sinale o wana dongi musale koma passe
neti de la vandi ala le do sa ngata 2 mois et demi na vanda la palais soko bengi ngana ye pour jamais na yoki ke baninga na ba tourner na simao ngapela ke mbao pour l'air ke ko kuti ke kuti ba olinga la telo pour pianga kombi dona zakana ngapela mo na batho ba tourner to moni ba sundia tara sima kuna petela ngazamba pesa mbote ba zo tourner kuna kata gambela na yebisi ba nga merci voilà ba batho ngatenga ba sala musala donc et comment on go. Est-ce que Maman Top et Bakata, Gabriel, ou peut vous aller en ensemble? Si la Bissal, oui. Sobar, écoute, ma top, alors bagina déjà, toi gagner na matanga tcheko, a yepsa anga gaza la film. Donc la zone tenté, mon coloya ou benga la qui travaille. Maman Top, moi na ma top, Gabriel pas bengaka, na legi la biso boui. Boui pe soko musale ali yo ya ka. Donc ba on atangeli yo bango la pena ba benganga et ba kata peso kwa za musala écoute oyo ka bon place wala e bonge vie kaka sala wala aya ko betela msona ba biloko wala ozona suka donc ba benganga na beta ka penda la sala kana ka bien donc ngala ba ko to gafa te donc to zapena linza kana musape. Voilà. Si la Sabinga déjà la film bon, si la penda bisalo nanu te likambo mutu lobango clair nanu penda si la benga ngate mais kola la muka un jour oyo ka pe mo comme ça ya bila li ya ko travail bon na banga te nga eza ya makila na banga ke lo te do so bengi sengeza pièce za ndenge na upya kulala leki. Voilà. À ce moment où ni ya otala yo kuna si la bisalo oui bisani na o yebisani na yebise ga ke so musale ali ya na bango ye yo azana ye donc musale yo beta mana o dada po biso to benga ga ona leki na ngabidi na pia mbote na musika na ngola to benga ga to ke longola li yanzi. Voilà. Ça c'est bien, mais les lots bali ba séparer bango na Belleville, si la Belleville monte zo pela à ce moment na matanga papa Kwedi yo ya quitté aux ago du circuit na kuta ino ibsinga oyeba ki nouvelle en ote posa pe na téléphone ils na ba WhatsApp ils na ba réseaux sociaux aux aki informer vraiment na sortir encore ya papa na biso Kwedi les vendredi plutôt c'était le mardi avant la veillée quoi ndeko Belleville ko yana sima c'était aussi la ba pesa ni mbote te les lo ba fan baza ko silika makasi conflit ezongi makasi entre Belleville na ndeko na ye si la bisalo yo tant que mukolo oyo sa bango nini na conflit oyo koti bazo swana pene komi mabe makasi ba fan ba telemi penza ba komo swana pona bango et puis bactère mususu ba komi pour bango mususu ba komi contre bango. Merci. Ngala bani musa théâtre banda 77 na moi ndenge po babi mutu aleki muninga te ma yelo ya ngai baza bandeko na ngai bango mibale système akoswana eza mabe ngali ngala musalo oyo tozala kaka bomoko na ngai ngaza yaya conseil na kopia bango bazonga na ndenge bayalaki bazala bomoko toujours so tokoswana eza lokola tokopedre bafani fo babayebiso mais tant que baoyebaka ete bacomédien baza mpenza boye yaya nakase kotombola biso ekosala biso eloko ya bien na conseil na nga mokolo bon nazalaki te pa baswaneli yo moko omoni ka pare naza nango kombo nango sala toleka soki naki na bapare yo tokotaka wana ya kolakisa te ndenge ba nangaki namona mais loko namonaki te naki mokolo na nga napesika baconseil ke bayokana totika likambo ya koswana donc eloko kala nga nabakisa na place wana yango wana po lokola tozala mikolo tolondolinga te nzambe epela ai tonafinga ye te biso toza bamikolo tobongisaka po ezala sila ezala Belleville ezala nani bango tu kaka nga mpe nabenga bango babengaka nga yaya miso babengaka nga doyen mais nga mpe nabenga bango bayaya mais na ndenge ya respect fola lapesa leki respect po leki mpe apianga respect donc eloko oyo otuni nga
na mokolo me na pesika conseil totika biloko. Mais bon, on va continuer toujours dans le Congo. C'est comme si ça n'est pas comme on a ciment, et ça il y a théâtre pour les fans peut bazo weli sabango lokola qui leadership mo bazo weli la mo loko mongo boy. O ya lingite muninga le kamuninga o pa lingite muninga le parce que bazo tout ça bon mi balé mi tout bana ya papa Elombe. Non 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 non. O moni ndege zawa na lobiango te. Ngaza mukolo. Balanda bilandela ya bato te bilobela ya bato te. Balinga batika biloko wana bazonga bomoko wana conseil na ngai soki ba koyoka ngai yo oza journaliste yo telemia ndengo za wana kasi ba komona ngote ke viela biso sa game conseil apesi biso yango donc pona nga bayoka biyokela bato te nini te bazonga la ligne ndenge bazali bana papa moko papa Elombe yemtasali po babima mais comment ba ke swana yango zomona bato musuba bokome oboma na mingi lero yo za kanda na ngai est-ce que so tie loka olia ngala olia ozomona tege wana na mutema ça bien te en tout cas conseil na tiki on a pesi bango bayoka batika biloko. Voilà. Trop de morts na univers na bino to monaki papa na biso kwedi bon toloba disons ndeko na biso Tcheko. Lors il y a programme Ebimi, papa Kwedi akufi. Papa Kwedi et que toko mana programme na Ebima, maman Ndita akufi. Maman Ndita programme na Ebima, papa na biso caporal Murumba ya akei, bakinzela moko na ndeko na biso comédienne Madesu ya pembe ya groupe Barezo. N'habité en fait ils ont rappelé oni ils ont le belonini par rapport à ba mon réseau comme na univers na bino. Bon, merci. Autour ni bien. Tobotama mutu na mutu ayaka la date ne ya kokufa nete bemba père kabenga ke papa pona ka mwana muke nako to tala TV de parler so via lero ara TV konke so bo tama kelele via benga le bino to mata penda do moni ba chassi bo to matie to zo kengi di ka pa utala kaka film donc wala ba père moni père lo kwa sa ke rechit nzaba bengiye na upesa ka nzambe abomba ele sika bien pour papa na totolo joane mabe moko te ye ko to conseiller biso ke bana musalo oboluki tala biso ba papa na bino nde to umeli to yebi ndako moko te to kenda tapanga nga moko te soko lingo vivre na mukili yeba mukolo yeba leki yeba mama yeba papa donc ba conseil à père pour écouter un ba film tant voilà zolo ça ba film ba conseil yeko ta ugangila ko papa okima papa la yo omona na chute ngabite père nali na tangula ya ko beta film oyo ningisa kakini mibale ba omona bino ba nzete na swabala ba mama ya groupe salo ko ba yela ga na pensola ba yai kure zombi ba yela nga repetsola ba yai apenda ke pe ke sa moto no afingi bitso c'est là bien fingité à l'obinde les balles ba komona bino ba nzete basi ma fingité to longwa wana to zonga na page kaka ya badei passe mingi passe ndenge ba comédien to zosila et a passe mingi po ndeko tangi ba ndeko ngani yoso ba kufi wana bamanzita wana boye nao acteur nga ba raison donc passe mingi po biso tuto amabela soki nzamba bi mukolo no ekoki eloko wana bakakola kangote mais ndekala lobi na bandeli ya papa nzambe ayebi oyo asali malamu na mukili na oyo asali mabe toko senge kaka abateli la biso bango na ba place oyo tokendeki po babi oyo eza poussière mais molimo emataka yango nde ekomaka esika ya nkolo donc nzambe kaka bomba mais souci ya trop po tokoma kosila trop. Mais eza bakisite oyo boba maison bokota po bokoko bilai ba succès pour ça là c'est comme si au kotarma ma gris bakoto na bino na banjili osimba fétiche na makasi. Merci na simba kisi
C'est un beau qui est mon banc. La Simba qui c'est ba Novagène, ba Ligon, encore c'est roi da ba Ligon ya laki. Famille et amunene oyanga. Ba koko na kombo nanga, eza kombo koko nanga mbali. OK. Ba kufi, ba ke kufla nangola. Ba pesa nga liloba. Famille to ana sodate. Famille to kota akisite. Soko koti ndako nganga. Atopia ke mwana nkazi. Na tala. Leba relaxo elonga mwana nkazi komona na te ya yo moko muteko mona. Bona osimba kisi pale. A part kisi Nelly Boketo so pianga na mela ka polo dikolo nga passer ici. Ndako nganga la yebi yango. Voilà, ça c'est bien. À part Moussa no théâtre, Koko Bilali à Salaka, les Susunini. Le système en producteur ils a rassouté comme artiste yemoko a bensi baninga nae a sali production il y a film moko boy. Na ebité après Moussala o ya théâtre, après ko sala yango, Koko Bilali la sala sous Moussala ni. Merci. Au moment ndeko lobi wana. Na yebisoti Moussala kufa. Libo soage producteur yemoko faya. Bo pesi caché na bino. Ba futi bino bo sali Moussala esili. Mais lele koma ba ministre na biso ba koma ko ba caché wana. Ba bengi yo au travailler. Kutu ba koma o tshana ba enveloppe. OK. Donc pour papier non maboko rien enveloppe. Enveloppe wana o yaboye. Les muso 25, les muso 30, mutu papier au monde à 50. Net ba maman na nga belle fille. Jamais personne mutu ata 27. Pour ayebi passe à Moussala. Na ken on sala ka na ye dikamwa mutu folo ba clair. Na doit kapenda pour les capes 50. Na côté autouni à part théâtre na laki na ba kiti nanga o monike la lelo vanda ka te na kanga maboko na mwati na palais na sala ka jaba kiti so na kesa moi tournage na pe ba kiti ndeki to ali wana kata gambela pa zolo batu baluwa kan yango pe na kasibo moni ba chocolat mi baloyo. OK. Donc je wana zo kotilanga moi loko mama zara moi pesa ilamba papa na moni moi pesa mo boy aluki moi loko na pied akia sombi yango pezo le sanga na mkemke. Donc na sala pe maroquinerie musala kotonga ba valise ba chacos ba collier. OK. Wana na yoko la ona njili pa ya papa na nzamba benga na molimo na ye apema na kimia. Mais tangu na ye banda musala théâtre na sala kiloko anatika musala wana oya kotonga ba valise ba chacos ba nini na mipesa kila théâtre a théâtre pe na moni ke te musala c'est baby et la kapenda caché par l'air muso ba 500 400 mais lelo e mona na soute comme na ba folar moi ba folar ba opianga yango na sombela ba kit na lo wesaka yango ndezo salisanga pona zala moi bien pona boyi na iba lelo biso ba vedete so yibi talaka osambwe na osambwe ya ona sala jewa osala jewana dernièrement to le kaki yawa mais si biso Koko Bilali akoi azana faillite ba sasie to éviter ceux qui ba kuluna puissante chez Dr Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopasi intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ah, on débisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, dépôt nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibinombote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango.
na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 Fondation Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose à Kebaka, ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, handicapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo bana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga bazana bonne santé. Bazwe loka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopese leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike, eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Choubaye ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa ba ofele achaka nzambe musapi na liso. Ba voler biloko ya kolata na yo bilamba ezate bakiti na onyo sosale la cop ekei en fait ezaki nini expliquer biso na bande ko batala biso bayeba nini ekomeli koko bilali à ce net moment. Merci. Omoni baba zo bali bo soma elesima yake gaf moi ka benda ndenge dans la palais mère atomboka yi comme ngala sala je mama somba eye moi ça content on était biloko na ye adwa ba kito yo wana ona kala ngona kasi so sala émission déjà na palais na gila ba kiti ablé loko atono ndenge teremi boy mais le lomoni ngwe comme ya chocolat abimisa biloko tout ba kiti te kama te kango kala ba to yo banda ko yina biswawa poto sali ja ba kiti ba bilamba ndega bimisaka bato balabala ba petit ba chege bato lelo kaka la tongo la kangela malanga na nzoto moto abia zaye moko te ba zebele bato ba bilamba ngai donc ndé la vandi awa na zolo balabana poto o na tena nzoto pantalon ko bimele tikala mi balé mais côté mère yango na beti lisense wana liboso ke nzoba liboso ma ele sima azonga le rapale na bomana nga moto nyonso pe kenda ezongi te mais tobandeli ya zéro tozo somba
donc mabe maboko bakati makolo bakati mais lokwa maboko yali makolo yali munoko yali ola sala musala na muke na osomba nyonso ekozonga ndenge lobi maintenant la faute à qui problème ezalaki nini est-ce que yo nde moto bandaki mama ou bien mama nde moto bandaki yo po yo souvent mama pekisaka yo vi ya mwa kopo yango mpe bato mosusu peut-être balingaka kobenga susu ko côté mpo soko ye il faut melamela mona obosani no mpe batableau mosusu est-ce que eza kopo te oyo mama nde kopekisa yo tika komela masanga molika azongisa oma bien kimettre moto oyo mpe tokuti koko bilali ovandi na yo tranquillement nous ozalaki na liboso voilà est-ce que ezalaki te makopo oyo mama apekisaki yo yo yoki te nde esalaki désordre mama silika bongo libala ekoma na mwa mbilinga mbilinga merci mama abetaka lisolo wana mama azongisi ngala oyo bilali ya kala te me ya sika kote kopo na meka asute babi moto fo ozala na moto apia ko conseil soki conseil ezali te okomi lokola mbwa oyo akela oyiba musuni na lupango ya bato babambi libanga me azongi ka wana donc na ba conseil ya mère eza mpona masanga te mais eya mozindo eza molai nabi oyo eza télévision nyonso eza ya koloba te mpo apena bandeko na poto neti bapapa alekile baboketio premier soko ayoki mobali naotala alobaki boye osala bien te mpona kangela ye lupango na minito azongi se toyokanaki tobongisaki nyonso biloko moke deja se esombami ezoya eza na ndako donc moi epena laloba mabe eza te naza ne na ndako merci ça c'est bien alors opometaki biso année 2022 esila te okobala mama na biso kuku dendo okobala mama kuku dendo mais jusqu'à présent tozomona signe moko te olelaki epai oyo ranson akotela yo quelque casier akopesa mpe mbongo ndenge opometaki biso opometaki bandeko ebele ke okobala année 2022 esila te il faut bala mama na biso yo moko na part na yo obongisi nini mpo bandeko oyo otangaki bakombo baoyo ranson na bandeko mosusu basiatula bakotia mpe contribution na bango na likambo oyo vieux Christophe topesi bango te merci neti siatul ya aza mpe na ndako président Ndiama nakanisi yo moko olobi yango wana kutu dongo mabele mama eloba ye moko mabele mama bon ndenge olobeli yango ngapela alobaka naza mwana oyo nasala mpe eloko na kati ya maison mare oyo mpena ye moko président ndimaka teke bilali ekosimba mais simba mpo nga nayebisaki yo aroi de la forêt oyo bilali donc bilali bitu ngai kati bibebi te donc tokoyandula tokolia donc yebaka ke ekosimba na condoléance beti wana nalelaka mingi nga ata bawata osa répertoire mena na communauté alaka mutu malamu lelo lalelo ke lela mpena na beti kokoko bawata batikanga te mais ndenge kala osala émission balanda yango bayebaka bilali azobala donc soutien na bango osalaka bien nakosepela makasi eloko mosusu otuni wana ke ewumeli oyoki condition na otoleka nango nabeteli yo lerbo wana kokoso sata kotaka na ndako ntango 2 personnes boyokana te ekotaka satan mais na minute oyo tobongisi yebaka ke kute osalema bozoteni malobano ya libala sir kute osama mpo okwasela kanga lupango etikala mwa biloko ya mike neti bakolema bani nyonso nasomba eza prêt etikali mbongo enveloppe mwa bami nayebi ke baprésident wera héritier donc oyo tu yanga baprésident bajibe banini ndenge baolande biso bayebi ke te tobwakela mpe motu wana mwa fleur mpo adwa mpe mwa lukumu nangi osolola mena otala caméra osolola na Belleville par rapport à libala na yo commissaire ye azala patron asololaka très mote comme disent les Quinois très mote là je dis et je confirme akabaka mwana mwasi ya bato maboko pete sona la patron na Belleville otala mpona libala na koyebisa ini bon okuta olobi mpona Belleville sango pamba mpona bengaka mpenza yayaka na biro
mais jour nakendaka na bureau nakuta ye te fala ya na bureau ayaka te nzoto yalaka ye bien te autaka mpe veye na nzoto ebujaka ye mwa moke na répète na bureau ayaka te mais ye nga nabimilaka ete na pale tête à tête donc wana nde mama donc kutu ndenge eza wana fo amonanga mpenza ata nakomi na bureau te mais na ndako fo nakomele na pale donc nakokende mpendake mama na ye tala ngai boye nangi nake discuter facture mpo makambo ekomi pembeni akosabotenga te ye moko abengaka ngai yaya nga nabengake mama donc kutu fo nakomela ye yebisa ye mpe na caméra ezala bien bato tu bayeba famille bota mpe mona bon osala bien ye moko aa na bato bafilmaka soki mpenza abwaki lukamba ke atie caméra nakosenge bamerci na kasi media bokomona yango ekosalanga bien mpo ye aza mere donc makambo eza nango pepele mpa na ye donc nakendaki nakutanaki na ete me nazosala entre bikolo na obongama fo nakomela ye et puis na lisolo oyo beti nazaka mpe na baconseil omoni kokutana na mutu bo na ndenge nasala émission kokutana mutu boye eleki lalendo ke mpe tosolelo nga bia mama talatala nayokaki boye yoza mere sabote biloko wana tozalaka bomoko mpo mosala na biso elingi baconflite okolekana te mpe bababie bango moko kutu bayokanaka te donc ekosala bien soki nga mona komi tolendo solola yango ekoleka bien. Voilà, merci Coco Bilali. Je crois bien une fois nakutana na ndeko moko aza mpe mwana njili badanse osalelaka biso obinelaka biso mwa souvent père wana mpa ndako beta yango danger abi yo oyiba nde danse wana badanse wana mpa na ye. Merci nakasi napesi président wabelo mpo akufa na ye nzambe abomba ye epai ya kenda wabelo ayaki comme producteur ya groupe na biso swabala c'est groupe sisilata donc badanse oyo na bandi yango naki na mbunda neti odeyon lere wana njili bobimba bayebika na kombo ya robo oyo ya bilali nga mo napesa yango ntango nakomi na kasavu ye moto alobi ke nga nazwaka badanse mpa na ye naza na rato naza na susumuka naza na luketu lwako eske nazwango su mpa na ye balobaka likambo verité soki odapte bilali ngai nakokomisa président Kikedi aza leki na nga me napesa bambote mpa azali obi eloko oyo akoko bilali bina ma nga nasukisaka yango kaka ma me Kikedi ntango azwaki yango ayemba yango abakisi yango ekosimba te ekomi sikoyo fale babengaka Kikedi ekosimba te komi ye abakisaka mwa eloko na pla eloko yanga obike moto amataka ka succès akinga donc ntango tozosala eloko na yo sala eloko na yo kolinga tokosaka ke otenga na sala bon nafingi te naboyi nanga mpe polémique mpo nasalelaka ngo te napesi kaka bambota tro ye moto alobaki ke danse oyo na to apala ye me akeba oyo eza rasol eza rasol po neti nalelo telema tomona na mpe ressort yango nalelo telema neti biloko oyo weraka bata ya boye ozwa yango otia yango apo estce ye so moto apesa soko obeti bo oyo ezaki yo tiki eyeki yo tiki obina te ma kabata na ki yo tiki ya ye lisusu rato yango oyo rato obenda rato estce ya ye badima basusumuka mama na lotindo susumuka ya ye on a nommé obetile komona topesaka le roi de la forêt na yango mboke nango boye blokango yango imen yango ere moko beta yango netokoyo sansala ozwango ya ye lisusu Coco biloko nyonso ti oyo bainspiration oyo yaka ndenge nini badanse oyo na biso ekanga kini namonaki eloko mo bosala na Fredi Mbali Osombo nayebi ti so ezalaki wapi batie pena générique ya Weranson boye kokwa ye mabe nayebi si yo bandeko baotala yango déjà na bansere tika la vanda omoni solo asali trop lokwa douleur eza lokolo et ça bien te mais
yaya la yebi ok mémoire mutu faut ça là pour yo mo yebi biso koma batangi kana papier boyba musale leki donc mémoire faut ça là ka kolinga tolo bakaka ote atwaki pala te ngalo kota eloko mutu te ngamo na za international faut créer eloko donc na dwa ya mutu te abong ça langage. OK. Koko Bilali to comment na so suka mais témoignage ya Koko Bilali le lego za la ndenge nini so to bito témoigner monena nzambe o asali pona na bomo ina nyoso to ko ba ke Koko Bilali azali responsable azali na bana Koko Bilali la boti est-ce que Koko Bilali la vie na yeso ba témoigner monena nzambe go za la nini témoignage pona yo merci témoignage o ya vrai nzamba saleli nga mo ebele lelo na travailler la bateau banako mona ata nzamba zo benga bango mais la travailler na bango donc et ça la kange sengwa makasi ya mibale côté bano tangi nzambe mutapesaka nana kufite nzambe mutawoyeba le mususu ndenge mama na ngai wayemba kanzemba nzamba bota mapasa mbala misatu l'air musopenga penzamba ko la nisangata 3 mapasa et ko sala nga bien donc mon canon nyoso za nzambe mais mère parler akila 3 bana moko akufa mibale batikala moko ya mobali moko ya mwasi donc ndé to vanda nzambe ne mta pesa un jour a pesa oko ya pa osala émission l'hôpital bébé na bino ye donc côté wana naza mutamukili moyana alobaga nzambe ozopianga te pani te po yende mutasala katozala non non boti te sur la nanote ba c'est likambo foko lo bango clair na regretta nango pe makasi na regretta ka pona ka pena posa na mona mwana na regretta makasi mais la senga ka nzambe ye mutu ayebi sola okufa bo so pe bagoya mais izani Koko Bilali a un problème. Non, problème. Il y a un auto, pareil, génital, et ça va bien. Nazara nga bien. Nyoso nzambe. La pension lycée c'est nzambe. Wana ya mokano nzambe. Eza mokano nzambe Koko. Ndeko mo bisu so to tuna question. Abi ce jour là au biloko kindaka. Est-ce que Koko Bilali azalaki na ndako o lalaki ou bien kindaki tournage de acte bongo biloko na kindaka. Bon, wana na sera lobby. Nazara mingi akoloba te côté wana po. Eko ya kokoma ke o sala ke émission lobby boye. Lokola sa zongi biloko ezozonga. Naza suna tina koloba wana te po. Azara ba famille na yepe ba komona tala mobali no auto sala émission tala ndeka kitisi yo. Na kalisi place wana bendilanga bilili donc tina moko koloba mingi ezate. Ukotaki la page ya ndeko langa somono. Boru wana e alaki ngala vanda. Na ukapela telefone leli saya bengi. Vieux za pinga bila la parler. Oko ya kitambo même na teni mbalamo. Akoya. Abi vie yo yebika. Bino bo sebo koma ba pro donc ya obeta kamba la moko to le kinzela. Boru wana sala 2 jours ou 3 jours. Nakenda penda o vieille faut sa place à Somon. Ngabi kombo mutu ngala ke sala nango. Est-ce que bosolo la inai? O te vieille makambo to eza bien. O kutupe fale balongolo suki. Ah papa o yebi ke suki manzaka eza mobimba mutu. Bolongola nga suki bo moni teke bo sali fo. O te film wana sengi fo zabo. Balongola nga suki na katela bango monta. Ngabi en tout cas suki na ngati kolongola ngo 50. Ote toto peso 30 ngabi le kamte. $30 bima bakata suki na kangisa suki na ngai. Na maya makelele. Na ndeki to sala bulo. Bulo salami kitoko. Orke basengala bango nzela te pa ya ndeko na nga somono. Ngala beta skora kombo abatu. Somono silika la mikili. Do venga solo yo fola kangiso ngabite tika biloko wala yo yebi to ya otala ba rep na ba sami bino nyonso wana na kota ba yaka ngai soko o kangisa bato ba benga kinga
po bango mutu balobi esala somo bato mosusu bayebisinga babi te eya mpe lokola somo no aoyaki ni te ndenge mpo osali na nkombo ne eza lokola opesi mpe mwa luyalo mais ndeko na nga amonango mabe na condition orke ndenge ye ayelaka mpo azonga kartela te ndenge siko bango basalela scénario ngai sakoyeba sai moto akotisa nkombo abato asomono so babalulaka na bango nkombo nanga nasala ubie na nkombo nanga moko bilali nanga nasala me bango balobi ke basengaka nzela donc nasala mpe émission kaka ndenge boye esala boye naloba na ndeko na ngai alimbisa ngai ya bato te eza bato wana donc naza kutuko soki boye esala émission bobandi pa wana nakoma kokima me nalobi kaka mpo ngale likambo eza te mpo azaka ndeko na nga nasali yango nalobi yango mpe mpo na bino mpo nalobaka yango su te moto so akoma koya soki alingi abanda page wana nalobaka ne katango me nasepeli napesi ko bambote pa azali nzambe abomba ye mpo antuka ngala aza na mabe na ye te nasalaka filme ndenge babengisilaka nga ok mauvais souvenir na mosala ya théâtre de Bobandi lelo tozomona baartiste bozokufa bapauvre so okufi on est rébellé président même auto ya na matanga ya obsèque ya papa na biso Kwedi en fait c'est ça que non ndenge nini toki non président Fachi na matanga ya papa Kwedi merci na pese na président Fatim Bote pour wala za mokonzi na biso na mama première dame la pe ba mba mbote souci eza mingi bactère tozokufa na dernière minute bazosunga biso kosunga ngo ya nini ya cercueil côté déjà la cercueil tosali trop soko tali na ba comédien bato bana balupango mbalio abeti na marque na ye azana misatu sai ane loko na ye peti na nga isobe ladi azana bor na ye me biso ba oyo toko jwa wapi yango tozolela l'air to wana bomoi tango bazo sunga biso atana muke e osala biso bien ata mabele na ki mwenza ata la ki tsuka ata wapi ok luka mo eteni ya mabele obeta tanda ko manzanza e osala bien tala ndenge to kufa to kende ka boye penda donc eloko te e ça bien te donc batutu wa mutema malamu o balinga ba comédie kin ba mega osunga ka biso la kasi conseil na pesi na pesi mbote pa ya yemo premier dame maman na biso béton président maman Denise la pesi ba mbote et puis les grand-mères maman Olive la pesi ba mbote belé nzamba pambola bango bazala kaka numéro de téléphone na kasi yo moko zarango yo moko mutoko pesango ponga simeza ya sika yo moko yebi ba mema na ba afficher le wana voilà pour mutwaza posa na ngale ndo benganga to sololi na ndega bien merci voilà koko to sukisi na question oyo mauvais souvenir na yo na musala théâtre ezanini baki pakabiso to ana rien yango na ka mauvais souvenir donc la zala minga ko lobate la pesca ba mbote na ngai pa ya ba mettre na nga sécurité o ba vendre la porte pour bangonde ba simbi et staff à mère pas to vendre à la place à mère to pesi mbote pa ya yemo mama o ya simbi place to vendre à mama mimi kolo donc ils ont une maison, ils ont pour ça, ils ont foutu là, ils ont produit une maison, foutu chambre froide des années, la cassie, sur le boyogi moi makelé, le wana makelé là, il y a monteur, la chambre froide. Bon, donc tu as la chambre froide, il y a banda tekapé, ba carton en dégâts bien, biloko bien. La PC commando, maître commando de la Belgique. La PC Nicodème Zola. Flori Chala, Frank Fwala, wana tuba tulangai, ba fobo komeo, bango tuba nanjil, na pe bango mbote, na kasi baleke bele me, o inatangi ba koki, merci.
to suka na danse na tigilo miko ko moi Jean o ngai moko lisusu po njeli ba lo bagena longo ta para bango me bakeba nandimaki te na mokili ya nzambe toboyana ezali etumbu te nadesidaki kokata bolingo ngiama nayebaki te bampasi eko baluka yayo sundoli ngai mpe yokimi ngai na miso ya bato silisinga lolendo ngiama osundoli ngai mpe otiki ngai na miso ya bato silisinga lolendo ngana sanga ndeko ya kosalisa ngai ngana tikala likombe kompasi ngodi mwasi